nazali mama ya mwana ngai mutu na bango yonde mukolo yonde mama ya mwana oui mwana yaki na tongo na musala alati babengi nga na telefone babomi mwana na musala baye koassassine ye na kati ya musala babatre ye après réunion na bango merci directeur alobi apointe mwana ta makolo makambo yeyi na ministre ayaki na basoda na ye ya limwe basoda babatre moi c'est que mon unité policier a sauté mi azu première moto boyo mimae deuxième moto ne memi et kimisi naza étudiant na inikini très bien ndeko na nga akufi tomoni pasi na ye na inikini boye ndeko azui musala na ya 6 classe il y a même pas 2 ans aye kosala musala baengage awa tokota Félix Pamba te état de droit promettai biso wapi yango na semaine moko babomi 4 personnes Congo mobimbe vandi na kimia pourquoi na kata ville ya Kinshasa monsieur Doli Makambo son garde du corps bango nde babomi ye on a des images qui ont fait autorisation parce que type na ye ezali awa Doli Makambo et accomplice na médecin directeur ya oyo balia mbongo babomi parce que atuni juste dossier yango ebali ndenge nini mpe soki ndenge nini Mike Mokeba qui va nous aider pour les voilà c'est pas possible Doli Makambo en liberté Mike Mokeba en prison ça c'est quel pays ça vraiment entraîné Mbote Nabino, Balandinho soit bosolo na politique et sika bozwami, bozali partout dans le monde, dans les différents coins du monde. Vous êtes en Belgique, en Allemagne, à Toronto, à Montréal, vous allez à Kinshasa, vous êtes à Biso, à l'intérieur et à Mboka, vous êtes à Mbote, sika bozali. Vous êtes qui était bozali malam. Ah oui, sika tozali, tozali na hôpital Vijana, tozali na commune ya Lingwala, liboso na ngai ezali RTNC. Na sima na ngai so okende bo ezali kokende ville ndenge tolobaka awa nde sika baza kosala saut de mouton o ezali à 109 place tozali awa na ye awa un jour après parce que babomaki un administrateur général lobby awa na hôpital Vijana pour na conflit moko ya spoliation ya makambo etali ndako mais ce qu'il faudra retenir que ezali na absence il y a 2 jours on a tué 3 personnes lobby motomo avant-hier pardon motomo akufaki na Pongabi azali wewa ya mibale baye koboma ye na Kianza mais mutu abomaki ezalaki colonel moko ya FRDC oyo akufaki na Pongabi policier mutu abomaki ye oyo akufaki lisusu lobby awa en plein travail na ye ezalaki policier mutu abomaki ye alors batumisa to bakufi nous sommes en pleine capitale alors que nous avons un gouverneur de la ville nous avons le vice-gouverneur de la ville le président de l'Assemblée provinciale commandant ya ville Azali mais Babilo Kouaneza Salama au vu au sud de tout le monde. Responsabilité ils ont revenir na nani. Est-ce qu'ils ont revenir na chef de l'État? Est-ce qu'ils ont revenir na commandant ya ville, na gouverneur ou bien na policier Yemoko? Babilo Koto Kondana na Joseph Kabila mingi. Même temps où Rossi a Koufaki, les gens ont taxé que Kabila Mtatinda Baboma Rossi. Selon Nenge Batubalobaki. Mais ceux qui ont acte tikali impuni Yango de komaka plus attaché na responsable numéro 1 Yamboka. Tokitia sur place pour la rotala considération ya ba famille ba na tongo ndeko abimaki normal moto akufi aza mwana muke lenge abandi musala na esika ba famille bazali ba repesa makambo na bango tokota pe na kati bato ebele peut-être bazolo bana biso mutuka o ezali awa Doli Makambo ebagelo pour na moni message moko Doli a commis na niveau ya télé 50 mais sengeli ayeba que mutuka o eza awa na kati c'est là information eza na possession na biso ezali mutuka na ye. On va faire un constat avec vous TVza Radio T, on va s'enquérir de la situation, on va tenter d'interroger tous ce gens et puis on reviendra pour la retard comment les choses vont évoluer. Donc très bien, on entre à l'intérieur et puis on va évoluer. Voilà. Ok, les cabos, Zela. Comment on a dit? On a choisi Bolele. Naza étudiant na Inikini. Très bien. Ndeko na nga oya kufi, to moni pasi na na Inikini boye. Ndeko na zui musala na ya 6 classe. Il y a même pas 2 ans. Aye ko sala musala bangage awa. Bangage docteur médecin directeur oyo. Na Doli Makambo batu babomiye. Comment ça? Bango bi balé, problème eza quoi? Balongola ba personnel mususu bazalaka awa.
Yé, baba nouvelle unité. Tango baena ba médecin homme sous sa sikabate. Alors, bango ba médecin directeur à Tikalaka. A se décidé, bate kanda mabele à l'état wana. Mike Mukeba kota boloko likola biloko oyo. Ti lelo yango bazobo mabatu. Ngana mona lingwala. Mabele oto ebengo banaka natangi na 24 sango. Natangi na 24. Comment est-ce que lelo doli makamto ebite bipani na uteli aya ko soma mabele na kati hôpital. Mabele l'état. O état nini sango. To la dara na bosolo na politique. To vota Félix Pambate. État de droit promettait biso wapi yango. Na semaine moko babomi 4 personnes. Congo mobile va de la kimia. Pourquoi na kata ville à Kinshasa? Donc Toloba, si je peux résumer, le pango oyoyo ezali hôpital. Mais na kati hôpital awa, selon ndenge yozolo ba doli makambo somba mabele awa. Certainement. À ça là c'est-à-dire quoi? N'importe quel ministre Welo Mikana. N'importe quel ministre a donné. Yende mutu age à logistique l'hôpital oyo. Je vais te donner la parole. Je vais te donner. Ye azo défendre makama logistique na ye. Sikoyo a docteur a flashé mi c'est pas na ye ke endiso mutazo tianga kaka na balé mongo ye yonde ba yaki ko joyer en cortège pas bali musaye lokola ba se bousculer ba bête ba si place. C'était ça. Bon attendez, on va évoluer. Oui Ndego. Bon, problème moi là Boli me sapa na maloba. Et un problème à président de la République. Au Loba, état de droit. État de droit, le Bélabiso en gros. Ton interview frère. Tout le monde a eu 5 ans de Camboyo. Attends, le Camboyo, tout le monde a évolué au Rostara pour le Très bien. Très bien. Maman, Zela. Oui, maman. Yoza, osala kao. Nazali mama ya mwana ngai mutu na ba. Yonde mukolo, yonde mama ya mwana. Oui. Yoza na ndaku ozwi nouvelle mwana na wakufi. Mwana yaki na tongo na musala alati. Nayoka babengi nga na telefone babomi mwana na musala. Baye ko assassiner ye na kati ya musala ba battre ye. Ngana kanisa kito batu babimaki. Basali sitting ya makambo bazoteka lopanga. Donc baye après réunion na bango. Merci directeur alobi appointé moi na ta makolo makambo yeyo. Na ministre yaki na basoda na ye ya limwe basoda ba battre moi. Donc, Zela, est-ce que ministre... Je vais avoir de précision, s'il vous plaît. Lobby Mokola mercredi. Doli Makamboya qui awa. Monaki est. Azali na Prado noir. À Kitagité. Il a pas donné de Libana quand il dit qu'il y a cortège. Il y a cortège à chocolat ne te coûte pas en prison. Mwana ya ministre alata faza RDC alinga akima kota station neto lande babeti double patte to kanye batie na kati ya kete bakene hypercrime ndeto ye retour so neto tumbaki jipe zaki awa. Alors policier ndatikali komona na policier amona ni te policier a sauté mi azu première moto boyo mimae deuxième moto ne memi ekimi si. Très bien. Donc corps balongola ki lobby ezana morgue. Donc plan na bango baboma ye. Donc Lupango ezaki déjà un problème depuis kala bani balongo l'hôpital awa. Ah toyebite. Bon. Problème ezali. Yozo sala awa. Yozo sala awa. OK. Yozo grande sœur là. Oui. Hôpital oh ezaki déjà un problème depuis kala. Ouais. Toyebi ke bateka une partie à hôpital. Bato bando sa ba réclamation na ba émission bato sa ba sitting tout comme ça. Yazaki age awa aiba qui dossier na kati hôpital yana très bien. C'est que yene ba moya tellement et comment na boka l'état et comment mama osamba à chaque fois ba makelele ko soni za awa na kati hôpital. C'est que yé ayaki azaki na ndako ba bengi aya réunion. Tant ba bengi aya réunion azali ngani ko toya te ba insister ka aya ndi ayeko ya.
na kati ya réunion nde babengi ye bayaki neti baenleve mais bato baninga na mosala banda olinga te tomoni baimage nde bandaki kowolela ye bawolela ye ti bakoti na makasi nde babatre ye Belvis auta musika Belvis auta musika auta mboka auta musika kuna ya kotanga classe na sisika kala mingi te très bien anyoka mi pona classe ne ali ata mbongo na ye te loko moko te ali ate loko te baboma ye lokwa nyama lokwa mbwa lokwa mutu moko azanga tina merci mboka oyo bayeba état de droit so eza état de criminel toyeba ngo voilà nangi na ajouté boy le roi ya AG Belvis ezalaki déjà prémédité na ndenge nini avant ba koma na niveau ezalaki lobi wana première manifestation oyo esalaki ke peuple ya lingwala nyonso ba descendre sur la rue po ba contester nini vente ya site wana ezalaki nini après ça les 2 jours après monsieur directeur interpellaki ye na bureau abengi ye abandi ko intimider ye alobi yo zama muke ocho bana musala ya même pas 2-3 semaines oye lisusu oye na ba esprit ya koya ko s'opposer na ba décision oyo zama awa koya donc côté le mela voilà makambo zo leka awa ngana yo tokotala ayebisa ye même jour Belvis akena na ko pesa rapport matiti maman na papa babino lokola aza monsieur directeur na bino moyen to la naté ozala na réseau te kenda ko senga pardon aye asengi pardon pendant qu'il était dans la légalité de Cécilie nous rendé à partir ya wana monsieur directeur amela na dossier yepe ya Belvis ayebité lobby yekudu aya comme ça na ba 9h30 mais lobby babingi à partir à 7h30 il y a une réunion il faut aux alawana en tant que AG chargé à logistique il fait que plan là qui déjà planifié pour battre le lobby donc toloba c'est le bande ko ba lobby que site oyo bateka ki yango déjà bien avant bato lingola babande ko contester vente wana voilà basala déjà moi fondation fondation représentant la carte ko tala yango alors siko il y a zaki AG chargé à logistique donc yem doit battre la mabele na bino woni ces alors du fait oui c'est ba uti ko engagé récemment voilà ayi azoluka ba information ngana za biloko eza na gestion na ngai voilà fona yeba nini yo na zo gérer mais ça yebise ke ngai nde naza mukonzi bien koza administratif nga mukonzi awa oyepe sika oza pe mwana muke tu n'as rien tu n'es rien oza na droit ba pesa rapporter tu t'étais Azaraki penza na conflit bras de fer à tout moment. Et bon, en quoi est-ce que vous voyez Doli Makambo? Ngana yeba ministre ya intérieur provincial na yeba implication à Doli Makambo. C'est vrai bolobi que Jeep o ezana kati ezali Jeep na ye o botumbaki. Je suis d'accord mais na yeba lopango yo place bolobi bateki. ndenge ni boko kotalisanga keza Doli Makambo mutasomba yango ezala Doli Makambo te pourquoi pousser bazo yebisa biso soit moninga na ye soit ezaye moko ye ayaki awa en quelle qualité bamsu bazo yebisa biso ayaki awa étant que ministre provincial et intérieur fona ba enquête lokola eza na tutelle na ye oye en pleine réunion bagarde na yo rapproché bagarde rapproché na ye est-ce qu'à côté qui réunion azala ki na kati ya yaki na babatu na ye donc ye aza na réunion bagarde rapproché na ye babili bagarde rapproché na ye babili ndenge aza na lia salaire moko te qu'est-ce ça passe oui oui. Il y a la ligne journaliste. Makambo ya Rossi Mukeni tozwa solution te. Ya Thérèse Kapanga la solution morote. Belvis ye pe ba bomi to ebite soko tozwa nini. Oyo nde mutuka. Tipa police. Oyo police. Oyo Nissan patrol yango. O mona ki ba image na moya. Donc oyo nde balinga bakotsa yawo. D'abord azo abattre la carte ya babomie na kati nde trois policiers bakangi bakota mutu okoti na kati na kati kuna policier na bimisi GP abetie na bana na GP silencé to abetie na munoko abete suna tolo ezalaki bien planifié que na bakota bakena po bakelimisa ye alors ka babona yi contestation makasi na ba AG na ye e simba te na moyi yango ti ba ke bete masasi donc
Moukeba était avec ce dossier. Oui, bami makambo bakanga Moukeba oyo pezali na kati. Godem po yazo mikumisa ya Moukeba ya ka pepo na dossier. Sango. Godem po ya yebi yango bien. Bango tu bazala kata dossier oyo. Bon. La fondation en question elle est où? J'ai donné aux ex-ministre provincial de la santé. Tango, monsieur Oso Palou Koulibosa a exproprié la place. Aïe, pour empêcher, il va souterrain l'État de Tonginda Kouana, ministre Moutatonga. Alors, en complicité avec le médecin directeur à Vijana, Bayokanina Doli Makambo, va compasser dans terrain Oyo. Bakati Yango. Alors, il y a le AG, as administrateur à l'hôpital, à s'opposer, médecin promettre, à l'objet, la collection qui est ancienne à quatre hôpital, médecin directeur. Alors, finalement, il y a l'objet, nous ne défendons rien qu'intérêt général. Attendez, je vais comprendre. Ndakouane ezawana. Soloba site ya hôpital les a onyonso. Que malembe, il faut pas comprendre dossier. Site hôpital les a nyonso. Ndako wana, répondre nga malem na malem. Ndako wana. Nani atongi ndako wana? Ndako wana ndozo mona bo. Il y a eu affaire aux ala qui s'opposa qui Mike Moukeba comme état député provincial na monsieur Paloukou. Vous comprenez? Alors Mike Moukeba a reçu dossier moi ba sala masolo oyo et simba quitté. Vous comprenez? Alors, Makamesa Nini et Sili. Mike Moukeba va kangé na boloko. Entre autres, Makambo, Mike Moukeba a kota boloko ne yango yeyo. Tango Mike kake boloko, ba eko fongola dossier. Dossier n'a pas changé couleur et bimi Doli Makambo. Doli Makambo aye. Ministre à son tour, Dieudonné Weloli, a tonga jinda kwa na viva bona keza vide. Bazo luka toujours ko spolier yango, alobite pona protéger l'État. Wana eko bureau ya coordination santé. Ya santé. Nde atonginda kwa Weloli. Pona ko sécuriser kaka lopango ya l'État. Alors, tango nani Mike Moukeba bakanje bango siko ba eko fongola dossier na ndenge msunde na uta ekoloba. Donc Paloukou aye lisusu te ba changer forme et comme Doli Makambo. Doli Makambo atinda rabatu na ba sala ba ni ba misala construction oyo. Police ya ke vandaka na tous les jours. Ah, police vandi ba otonga. Il a âgé à Télémélaca. Alors, médecin directeur de l'hôpital, il y a déjà mbongo, n'a Doli Makambo balinga de Aboul à corrompre tout ma soleil vanda sango. Vous comprenez? Alors cette fois-là, il est tellement nouvellement affecté Awa, ils sont opposés à l'objet. Non. Si jusqu'où tu as spolié ma belle à l'État. Jusqu'où au commis mon condi, aux ma belle à l'État et commis à yo. Au commis mon condi, ma belle à l'État et commis à yo. Finalement, Kinshasa Rotigala, comment? Alors, quand il s'est opposé, les médecins directeurs à promettre. Ah, ça là déjà ma menace na bio. Ma menace. ABC bisa lobby, ABC lobby au commun na ngai. Et c'est comme ça tango Doli Makamatini ba policier na ye a ciblé mbala moko âgé. A lobby mutu oyo aza lokola mutu. Donc ba kanga ye munoko po aloba lisusu. Aloba lisusu te. Ba e ba kangie ba kotie na kata mutu ba photo sionné na niveau ya ba réseaux sociaux. Alors ta ba tindike na kata s'opposer ba ninga na ye ba ye ba résister. Au total ba policiers en tenue bazalaki combien? Bazalaki mibale. Na mtu ba tennis civil. Mtu bazalaki na loka tenir ba bureau de. Moi na bureau ya Doli Makambo. Azalaki pe wa. Azalaki sur place. Doli Makambo ye moko atikala libanda kuna batami. Azalaki na mutuka ndenge. Na mutuka ya noir. Ya azalaki na Prada noir. Oya ya otambola. Siko patrol mususu nde. Ekoti ya police ekoti. Ah, mituka noir ya sika eza lokwa ba V8. Voilà, ya moi Doli Makambo yo. Ba vidéo wana. Ozolanda sango. Alors ye tanga s'opposer na Makambo oyo. Bango balobi te
seul moyen il faut qu'éliminer d'abord Mutoyo à s'opposer na nini. Papa Sango tozo lela mboke ko kende wapi mboke zo bakeni na jeunesse tango ko jeunesse lokola banyama na sena niveau ba boni 4 personnes akuvela mabela l'état eza mama na yete non plus ya tata na yete Sango tozo betida inikini tozo kemba boye. Alors Bozolanda biso Windevo venez s'il vous plaît. Libérez Mike Mukeba qui va nous aider pour l'Ingwala. C'est pas possible. Doli Makambo en liberté, Mike Mukeba en prison. Ça, c'est quel pays ça vraiment entraîné? Et puis, mort d'homme. Nicolas m'appelait, il y a l'État. C'est que tout ça. Libérez les gens, c'est pas possible. Alors, ça fait. Le Bakangi Batoumoussou. Ok. Alors, Toyokana. Boza est belé comme un chef de l'État qui n'en a assez. Joseph Kabila à son temps, bateau belé, comment il faut finir Joseph Kabila, ko taxer régime naé, il y a corruption, régime criminel. Nous sommes en train de parce que ba acte belé zala qui est impuni. Baza ko pime, baza ko sanctionner bilo côté. Alors, ezaki le rôle Joseph Kabila za ko encourager même s'il n'était pas impliqué directement. De la même manière, toujours rappeler Félix Tshisekedi. C'est ce que le papa a dit, le peuple d'abord. Le peuple d'abord veut dire le tas de droit en premier lieu. Mutualeki muninga azalite. Et si quand tozali na lingwala, awa tozana vijana ezali santé. Santé ezali sacré. Ezali ko l'ambassade. Bakoki kotonga na kati ambassade te yoza étranger. Doli makambo zalaka bougumestre ya commune ya Gombe. Lelo yo moins de 6 mois yo comme ministre intérieur. Makambo bango baza koloba ba jipo ya lobi oyaki nango ya noir. Oui, ngai soka lobi jipa noir, j'ai une idée parce que na yebi ke ba uti ko kabola ba jipi ya sika na ba députés provinciaux. Donc hypothèse ya jipa noir atanga na zalaki te na kobi komona ngo eza probable parce que na yebi ke ba uti ko pesa ba député ba jipi ya sika ba V8 eza na $65,000. Ngai moko na yebi couleur ba jipo wana. Alors, yami balezali baza ko témoigner que mwana na yo azalaki parmi bato na azaki Varese ya Léopard oya match baza koloba asimbaki PGP ozokane baza koloba pendant que moi nazali civil ba policier bazalaki mibale en tenue na misusu bazaki en tenue civile mikolo nyonso ba policier na yo bayaka baza kokengela misala ndenge baza kosala toye kotala biso moko tomoni fondation Jeep ou batumbi na kati ezali Jeep na yo. C'est là l'information tozui awa sur le terrain ezali yo. Alors plaque pe ezali et puis nous avons interrogé quelques autorités de la ville entre autres le général Silvano Kasongo qui a donné aussi des informations et entré par rapport à Makambo et Ayeb. Ezali comme spoliation balingi ba botola terrain. Moi je me pose la question. Ndenge ndeko alobaki. Donc à chacun son tour. Mutu nyonso akoma mokonzi tour na ye komi apomola mabele ya l'État azwa quantité oyo alingi. Donc eloko etikali na kisasa etikali bateka batu. C'est-à-dire ndenge otambola wana okoma déjà mutu adoli. Okoma déjà mutu akimbuta. Iso okoma mutu amutu tel. Donc babando teka batu ti otambola libre ozaka mutu na yo sute si okoma déjà mutu amutu. To okoma lokwa na Zanzibar. Donc ça fait très mal. Ba oyoki bango balobi. Oyoki bango balobi. Mike Mukeba aza na prison parmi ba raison selon bango parmi ba raison o esali ke ba incarcéré Mukeba ata ba kolo bango polele te selon bande konenge balobi entre autres ezali ko bundela mabele oyo Mukeba organisaka ba sitting Mukeba en tant que député provincial a telemelaka misala nyonso yo evandaka moye ba sala ngo ezalaki te Mukeba est dans une position de faiblesse na prison ba moni que quand le chat n'est pas là la souris danse. C'est ainsi que va reprendre Misala pour continuer ma camion son ezali. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Au République il y a ndenge nini, mboka ya ndenge nini. Dans le bien on espace il y a 3 jours, dans l'espace il y a 2 jours on a tué 3 personnes et puis ba policier ba toiso bon ba bout pourtant ça fait très mal. Alors, général Kasongo, au-delà il y a ko kanga ba policier parce que ba bomi mais tout mbwango il faut être à la sévère. Oui. Alors. Et tout il faut être à la sévère. Bible le bas qui a monté à bomi na mbeli, a ko na mbeli. Boko pa ko la policier ma futa te boti ndé na prison polo bia bimana ndenge na ye. Il faut être à la peine sincère exemplaire.
pour arrêter l'hémorragie, tu as informé que la parade de lobby vendredi. Mais si je la parade, est-ce que Mowe a koufi à Kozonga na Bomoï, tu es à théâtre et à Pamba. Général Kassongo, Yamone Toza Goloba. Et puis Doli Makambo. Et puis Doli Makambo. Yo za na suite, mais parmi bateau bazali reconnu na ville. Oye bako kozala na suite ya basoda, yo za na qualité kozala na suite te. Si tu n'es pas informé, moi je t'informe. Bateau bazali censé kozala na suite, ezali gouverneur ya ville. Bateau bazala qualité kozala na suite ezali président de l'Assemblée provinciale, ezali nani commandant ya ville. Yo ministre intérieur provincial oza la qualité kozala basoda te ozotambo na bango. Malheureusement na Kinshasa ba policier ba koma bana misala ya bato wana. Policier azobana ndako na kolata la gomme na tenue. Policier ba koma tinda ke no somba panier mbisa komi ko somba na mapa. Alegi na mwana musala. Ça fait très mal. La population en colère, place tozali awa, ça fait très mal. Botala nde baza ko boma batu. Yango la lobby chef de l'État et Sengeli au s'impliquer. D'abord, c'est que les autres demandent des alliés que Doli Makambo, Azala, suspendu la place naïe. Pourquoi pas révoquer? Pourquoi pas révoquer? Pourquoi Limbissa? Pourquoi pas révoquer pour du bon? Et Sengeli Azala interpeller parce que Nathalie Lobi na télé 50. Vous avez pris le courage. Yagolobaker. Policier nayo a commencé à la propre initiative naye. Moi je te pose la simple question. Jeep wana ezali jeep nayo o eza la katia c'est l'information toza na ngwa. Sikoyo yo za mokonzi ya policier. Donc yo lala ki na ndako policier ayebaki te policier azui na jeep nayo na mwana na ba ko beta tour awe komi pique-nique awa ba yaki na kinkole. To ba yaki na nsele. Ça fait très mal. Donc les choses sont Jeep ezali awa ezali ayo. C'est l'information toza na ngo. Policier au Bazalia, yo moko zo reconnaître que ça policier na yo, policier a comme na propre initiative na yete, na yebi c'est quoi le détachement. Mais makambo pe chef de l'état boya ki ba détachement. Makambo boya ki ba détachement. Ba lobi na biso d'abord ba information tozui awa. Ba policier ba yaki ba za ta la bulletin de service te. Ba za ba policier o bazo dépendre na général ka songote, ba uti na service à IPHP. IPH ba utaka na commissariat général. Il semblerait que ba za même na bulletin de service te o etie bango ke ba za na musale sika bazali. Tala désordre. Un policier à vagabondage avec une jeep et autorité à se retrouver dans la place où Abeti Massas, vous êtes collé à cette histoire. Il faut des explications claires par rapport à ces dossiers parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais peuple et Lingwala également, moi je vous encourage. N'encouragez bino pour la unité bozanango, pour la détermination bozanango. La liberté ne se donne pas, la liberté elle s'arrache. Amen. Bokoki ko kanga muno côté mabelo eza bino. Bana na bino babotami awa, bana bino bakozala soigner awa, bino moko bakozala pe awa. Donc ndenge bozali awa, bokoki jamais concéder ma belé oyo. Même s'il faut botter comme makila na bino pour nous protéger ma belé, moi je vous soutiens dans la démarche. Ça c'est un. Deuxièmement, oyoki balobi bakamba Mike Mukebai aza la prison. Ba maskaki dossier babimisi dossier moko te Mukebai bakangi la makambo so Anteba. Ça c'est un autre dossier, mais botala ka Mukebai était vivant, député seul ya Lingwala. Minute Lingwala za na député. Na député te. Parce que député na bango bakangi yelo bakangi Lingwala munoko. Kolekala Lingwala te. Bakangi Lingwala munoko. Bakangi Lingwala munoko po Lingwala alobate. Ba député national baza wapi? Ba député provincial mususu baza wapi? Vous défendre intérêt à Kinshasa. Ba député ba coopérant incapable ya ko défendre. Banda lobi situation ne comité le loi député nini akitiawa pour na ko na situation. La minute au gouverneur azan à Kinshasa te, gouverneur à ville, président de l'Assemblée provinciale azan à Kinshasa te, baza la mission de service en déplacement. Mais bota la ndenge Kinshasa ezokoma na pasi ko bomba batu atambo akufa kazo bela. Moni mbo akufi ti akoya kokufa. Abeli ti akoya kokufa. Oyo mutu abimi na tongo atiki famille, babomi mutu atiki mwaza kotika bana atiki bandeko na ye, ça fait très mal. Avenir munaye oh nyo soit quoi qu'on a la rêve et qui est mai. TV za radio T, je pense que nous avons dit. Regardez, c'est le jeune homme qu'on a tué. Azagi âgé à 29 ans, il n'y a pas. À peine de terminer l'université. C'est à peine. C'est un an passé. Monsieur Doli Makambo et son garde du corps, Bangonde Babomiye. On a des images, il y a une autorisation parce que Deep Nae Zalia. Doli Makambo est accomplice na monsieur directeur. Yaoyo. Baliambongo Babomiye parce que a tourné jusqu'à dossier on va nini pe souki nini. Très bien. Merci. Baye
Mexia directeur lokola lia mbongo ya monsieur moko babengaka ye non doli makambo te Paluku moto ya so azotonga ndako ezali monsieur Paluku na complice na monsieur Doli Makambo na médecin directeur ya hôpital oyo ndeko tabaye kotinda ye place oyo atuna bibo pesa ngai dossier nazomona bazotonga individu azoya kotonga ndako lokola nga naza responsable administratif il faut na ye baeza nini lokola médecin directeur alia mbongo bapesaka ye mbongo akendaka kolia yango na bapisi chope partout nde accomplice na Doli Makambo moyibi ya mbongo azosoma champagne azoboma batone na bapolisier na ye ya Udiana yende apesi autorisation babeta na ye accomplice na médecin directeur biso tosengi kaka boye Doli Makambo soka alingi Kinshasa epela moto te po abomi déjà aux 5e personnes espace ya 2 jours lokola bango bazoyana bazobika na makila bakoboma famille na biso eza environ 100 Doli Makambo ezala kasongo parce que basoda wana baza général kasongo akoboma biso famille mobile message esuika soki président république azolongola ye te azota ye place wana Godempo ya okotela bango parce que ye ayebi dossier ba Mike Mukebai akota prière na likambo ya lopango bingo ya défendre te laissez défendre Mike azate moto lokola Godempo ya tika l'église na ila bandali aya wate très bien atika papel ya kama moto très bien toloba en attendant na hôpital activité ezalité ma camarade nyonso ba préféré ba va na ndaku pona mémoire ya ndeko na bango auti kokufa jusqu'à ce que bakunda ye bakotala pe implication chef de l'état so ekozala probable pour que bango ba répondre musala mais baza ko exiger pe audience foraine so ekosalama baya ko sambisa bato wana awa na kati baza ko zela pe chef de l'état ye moka kita sur place pona ko ya ko s'imprégner na situation atala ndenge nini individu Paluku c'est l'homme information tozui awa asombi lupango mais azali appuyer la ministre intérieur Doli Makambo TVza radio te chef de l'état peuple yangoyo ozali mokonzi ozali kaka mokonzi soki ozali Makambo na maboko le peuple d'abord ozali mokonzi soki oyebi ko répondre na désirata ya peuple na yo soki oyebi ko répondre na désirata ya peuple te oza mokonzi te voilà yangoyo pasi na ville ya Kinshasa bazoboma bato lokola bangulu bakonzi baza kotala ou ensemble nous tokosuka wapi na bitumba moko kolonga kasi na kimia biso mibale Israël Mutombo depuis commune ya Lingwala na hôpital ya Vijana pour le compte à Bosolo na politique officielle kimia na mabota na bino.